Le 29 mai, ezali mokolo oyo bandeko na biso Ajax pakosala ntitsani. Ntitsani wana esalaka nini pe pona nini. Tokutani na ndeko na biso ezali président général Ajax ya mokili mobimba apesa biso explication. Apa mbote na yo pe yebisa biso information yo memeli biso la tina ntitsani wana. Mbote mama journaliste. Kombo nanga papa Mayamona Ndofunsu Pablo naza président général ya Ajax. Information tozanango tolingi topesa epa ya bandeko nyonso ya Ajax ya kinzungidila oyo toza éparpillé na mokili na Europe, na Amérique, na Afrique, na RDC, na Congo Brazza pe na Angola. Message na biso eza ya mobilisation, ya sensibilisation pona bantinsani oyo papa azosalisa pona botongi ba site historique oyo papa apesi biso bana ya Ajax. Ba site nini bosi botongi? Ba site oyo tosi totongi eza Zumbudiakela, Mwandiakenga, Nzundu pe Lukenga. Zumbudiakela ezali nini, Mwandiakenga ezali nini? Pesa biso ba explication ya chaque site. Zumbudiakela eza esika oyo papa Simon Kimbangu azwilaki mvoile. Mwandiakenga eza esika oyo papa Simon Kimbangu na nkolo Yesu bakutanaki le 6 juin après envahissement ya Cité Sainte. Lukengo eza na histoire mingi, eza na site oyo papa Simon Kimbangu babandeki kokutana kosolola na omona ye papa Tsombo Simon. Eza na site oyo mvoila lulende bandaki kobombama. Eza na site oyo papa Simon Kimbangu aliesaki communion pona mbala ya liboso. Nzundu eza na 2 sites. Esika oyo papa Simon Kimbangu apasaki nui na ye ya liboso en tant que prisonnier. Potango bakangi ye le 12 septembre, bamemaki ye na Nzundu, esika lalaki po mokonzi ya leta azalaki kuna. Site ya mibale, esika oyo papa Simon Kimbangu alakisilaki Bible epa ya bakoko, ketango bakotikala nyonso bakoluka batala na Bible, pe apesaki bango malako mosusu. Sikoyo olobi nini pona oyo ba contribuaka te? Pona oyo ba contribuaka te bazosala erreur makasi. Parce que papa Kulutu atikelaki biso maloba. Alobaki babisika nyonso oyo papa Simon Kimbangu asalelaki makamwisi. Oyo babisika oyo ezingi nkama ba site historique wana eza kimvwama na biso, eza bomengo na biso. Donc biso bana Ajax, bana ya kinzungide, tozana intérêt biso nyonso, to se mobiliser, tozala sensibiliser, to sangisa ba énergie na biso po to tonga ba site wana, parce que bénédiction na biso ezo dépendre na makambo wana. Donc ba oyo ba contribuer à partir à lelo ba yeba ake bazo sala erreur makasi. Makambo yo tozo sala eza ya lelo te, mais eza malako ba papa batika. Donc prochaine Tinsani c'est le 29. Prochaine Tinsani eza le 29 mai. Mais chaque mois na programme ezalaka na Tinsani moko. Donc biso nyonso toyebake tozana mukumba munene. Tozala vraiment mobiliser, sensibiliser pour na botongi. Pamba te ba site wana oyo totangi misale sili nanu te, misale zo continuer, tozo continuer kotonga. Merci beaucoup. Kinzongide ka oye. Oye. Ajax oye. Oye. Ajax oye. Oye, 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 kwa sina ya mbutuku. Numéro, tu repères ce numéro, tu as mususu bakobenga o papa. Pona ba oyo balingi kobenga, tozo pesa bango ba numéro ya téléphone 089 96 31 485. Numéro oyo bakoki kobenga na téléphone, bakoki pe kobenga na WhatsApp. Numéro ya mibale 089 83 74 134. Numéro wana topesi ya batu oyo basalisaka misala awa na nkamba. Donc ba numéro mibale topesi yango wana na ba oyo balingi kozwa contact na biso. Merci beaucoup bandeko bandeko biso Ajax na kanisi boyoki message oyo ba oyo pe balingi ko salisa ko contribuer pour le misala wana problème ezalité ba benga pe sa contribution na bango.
Merci beaucoup pour m'attendre au temps en camp, vous allez faire biso nyonso. Merci beaucoup, au revoir. Merci.